Mais oyo nyonso akocha teti na ko dénoncer. Mais ba yebani pe. Ba yebani ba ope ba sala kombo. Na ba musicien. Na ba musicien. Na ba politicien. Na ba musicien mususu ba kombo ba maître spirituel. Anaki. Oui. Non tant on Mushirba. Mushirba zanani. Mushirba azana quartier latin. Aza animateur dans le quartier latin. Après quelques temps, a commis marabout. Roga kota pana bino. Roga qui n'a pas poto ba roga ba niveau sur ya ba pouvoir. Na poto, on dit que musique roga kota pana bino. A kota ka, vous voyez? A biopé. Oui, a bingai, mais nako dénoncer ni na zo epona ngai. OK. Parce que na zo déjà. Makambo za secret. Te o lobano o azote mais azo déjà. Bon, azo makambo belé. En exclusivité, les billets de dollars. Franchement, la démonstration sur clébois.com. Nixon boutique, la bière de luxe, la grande moisson. Ya Jamal Moukouna, papa confort, papa social, ya Jamal Moukouna. Et démonstration, il y a dollars. Bonjour fidèles internautes, nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité ou d'information, ensemble avec les vôtres et Bakali Prince. Je suis très heureux de vous savoir très nombreux, en train d'attendre les vôtres. Je suis là pour vous servir. Je reçois Maître Adélard, 3600 fois maître, homme spirituel. Donc lui, il vient de la République du Congo-Brazzaville. En tout cas, je suis là avec lui pour en parler concernant l'actualité parce qu'il est à Kinshasa. Il a beaucoup de choses à parler, raison pour laquelle il m'a appelé pour qu'il puisse passer sur clébois.com. Merci mon patron de la nation, tonton Manamanga, futur boss lady la française, Franck Lemassiala, la grande équipe de clébois.com, grand prêtre, merci à toi, Christivi Songo qui est à la prise de vie. Merci mes différents partenaires pour sponsors officiels, il y a Willy Moucheni Bob ce jour à Kinshasa. Merci maman Emeline Zemba, tous Pépélé, Mbetolo, Dani, Chanou, Chinois, Congolais, Nixon Boutique, la bière de luxe, la grande moisson, Charles Yamboka, et puis Foule Louki Soumé, c'est le président Didier Bouchou Obié, les mineurs. Comme je l'ai dit, fidèles internautes, ça pour autant monopoliser la parole, je suis avec les maîtres Adélard, 3600 fois maître. C'est un homme spirituel à qui je les salue. Bonjour maître. Oui, bonjour patron. Bonne santé. Oui, santé ça très bien. Très très bien. Oui, très bien. Trop jeune, hein? Oui, très jeune, trop jeune aussi. Et bien pourquoi on habite trop jeune? Parce que on a présenté homme spirituel. Oui. Spiritualité, jeune point à maîtriser mon cas, c'est la facilité. Hein? Oui, ils habitent Tumba. Ils habitent Tumba. Ils habitent Tumba, Makashi. Mais quand c'est que na recevoir pouvoir au yangai, naza homme spirituel, na recevoir pouvoir na kati ya libota na biso. Parce que chaque famille ou chaque libota ou chaque clan, bah ça il a un clan ancestral na bango différente. Il y a biso ton pour mon biso ya famille avec nzongantuma. Il y a des familles aussi où ba mabota mususu, bah ça il a banko di na bango. Donc pour recevoir ça facilement par rapport qu'ils y a bien libota. Bande comme ça bossa na que non, homme spirituel ou maître spirituel, ils ont na différence. Homme spirituel oh bota mina makambo yo. Et ça quand il y a libota na misa quoi les jeux libota et kitaka en plus et mataka. Donc de longue ou t'es pas ko na biso et qui t'es pas maman ne si manga na recevoir ngo. Mais na tangi na ngai awa na Congo Kinshasa na 50% Mboji, 50% Brazzavillois. 50% dans Ngambo Angola. En tout cas, mes amis de Brazzaville, je vous salue tous en passant. Mais au moins, Toko Tambalamoko, tu as été présenté maître Adélard 3600 fois maître. Oui. Avant de commencer, on a des détails, on a tout, on a un peu de lecture. Il y a maître Adélard 3600 fois maître. Tu viens de la République du Congo Brazza. Et aux Anakin, on a un peu de la busso.
lecture concernant yote concrètement qui est maître Adélard. Bon, je suis là sur place, maître Adélard, comme on dit, Souka Minzouzi Adélard. On est à Kombonangaï. Naza uniquement wana pona ko servir batu. Makamunyon so e déranger ancestral. Bakanyon so e déranger batu na sur place na pona ko servir bango solution. Ya makamunyon so ko envers ngai. On a plus solution dans 2 heures du temps. Aussi solution makamozo loka. Nyon so oza nango besoin na sur place na pona ko servir bino bande ko ngai. Ba o nyon so ba ko préférer ko benga ngai. Ba o solution bango dans 2 heures du temps makamunyon so ba ko benga nga pona servir bango. Ça fait combien de temps déjà depuis aux RCC? Bon, na ça nango déjà plus ou moins 20 ans déjà. 20 ans déjà. Oui. Donc, bandé au moins à Mouké. Bandé au moins à Mouké, na qui plus proche à maman, parce que pouvoir ancestral, bah tiki na nga mingi na libota, ninga yango ngani maman tiki na nga pouvoir, maman akufa ki déjà, na na osala makambo ya libota ni en plus na voyage Petro, na oti Gabon, na bras après na Gabon, na oti Gabon, après Brazzaville, donc c'est à peine na communiquer sur les routes, non na se reposer mais comme na l'autre a déjà resté Mutwana vewana funa lukaka na sala actualité na ye émission na ye ya on na benga kyo donc rejoindre na presse dans allongé na komika lelo na mboka na bino ya Congo Kinshasa. Merci beaucoup. Mais si on peut comprendre par rapport à la nationalité, tu es 50-50 na 50% Congolais à Brazzaville puis Yakin. Non, naza ko naza angolais. OK. Naza musumpala biso ne batampala mboka na biso zampala donc naza angolais 50% Brazzaville. Mais natangi na Kinshasa parce que biso na ba classe obika ndenge zalaka. Na Brazzaville mingi baya pe kinba. Natangi mingi mais na vandi mingi na Angola, c'est ça. OK, d'accord. Alors par rapport à la spiritualité, na oki o meke pe olobelo komoko par rapport à la doléance ya batu mutunyos tout anakamo boye oisa qui sont dérangés yozana pour que o meka MP ko sunga pour na yango. Mais avant cela, 3600 fois mètre. Naza 3600 fois mètre parce que n'a dépassé ba maître spirituel naza homme spirituel. Eza slogan mo boya ko bangisa batu ozoloba yango na ndenge ozaleli parce que na kin awa pona mone tso ngo taketa ke ba maître na so kin mena ndenga maeli 3600 fois mètre c'est que ba maître ya kin baso bangisa ote mais quand on expliquer 3600 fois mètre wana 3600 fois mètre exact par rapport na dépassa on a pas ça ba maître spirituel on a homme spirituel non tant on se croire na Congo qui s'est Congo qui s'est Temboga na Brazzaville qui s'est allé Angola qui s'est allé parce que ba maître spirituel na bino ebele baga kuna na Brazzaville ko recevoir makambo au quoi na niveau Brazzaville ata ye pas na ngate au quoi na moko na ngai ebele na yamba moko tangi za te fika za actualité mais oyo nyonso akocha teti na ko dénoncer mais on va yebani pe ba yebani ba ope ba sala kombo na ba musicien na ba politicien na ba musicien mususu ba koma ba maître spirituel te bazate na bazali Anakin oui non tant on Mushirba zanani Mushirba azana quartier latin Aza animateur dans le quartier latin. Après quelques temps, a commis marabout. C'est la tika inendu la commune marabout. Vous en avez domaine mokonga musala na sala yangonga na sala. Comment yo tika marabout babeloke? Vous avez musicien après comme marabout. Vous montez pas zo bagio. C'est la charlatan. OK. Makamuna zongo o sala wana. Makamuna zongo et pour ça wana après comme magicien parce que bayebi yo oyemba kana aux animateurs pour batu babina ce comment yo comme magicien. Il y a un moment qui notamment musicien et pas mettre dedans ou animateur moko aina Brazzaville nanga so azuma makambo. Tant qu'on parle makambo osala gap. Osala le musala. Yé pas nga musala oyo osala ka yé pas musala ngo. Donc nga jamais na tu comme musicien. Parce que na zana c'est pas pour servir batu makambo. So yo obinisa ka batu. C'est que bino osa parmi batu ezaki parce que surtout na kin nous sommes kinois tout le monde a batu mingi ba okatsa ba Brazzaville au monde appelle akeba na Brazza moto ya la makasi boza parmi batu ezaki no bopesa ba makambo. Non presque biso toza ba kolo Brazza. Parce que kolo Brazza mama Azaya kuna parce que surtout na matriarcat na kota maman ne si maman na goza pouvoir na mboka na biso na ça on déjà 20 ans yo za na bokoko na bokoko na biso moko ya pouvoir ancestral notamment avant qu'on mettre spirituel faut les gars d'abord on a pouvoir ancestral ne si moko mettre spirituel on a ce qu'on a comme homme spirituel donc ça papa il y a ba maître spirituel petit dieu c'est ça. Mais est-ce qu'on a mon image net ba Nigeria ba betando beti boy o sangisi non na sangisa raté na sala musala o ya biso ya libota na biso
Donc attends on a mbasso 2 heures du temps aux solutions mbasso on a traité yon PC rhumatisme au paralysé na sur place on a pour servir yo ça na ko tu na magie na ba portefeuille magique et uti kaka nkodia ba produit comme portefeuille magique kodia pe moi portefeuille magique ya on kasi oui kasi kodia na bukoko portefeuille magique na magie mondele mais na bukoko ezaka nkodia et produiraka makamu nyonso que di bota soto na kodia pourquoi babi système tactique au sala on est très facile eza facilité exactement OK boso milipa na nguba olie so très facile mais les bato belé basala ngo OK pouvoir nini basala ngo pour me aza solution makam na ye so yenet na Brazzaville wana ba musicien na ba politicien belé pe ba ebio oui naza ko yeba na makasi Naza na fuma makasi parce qu'ils ont beaucoup ngai pour na vana kata poto na sur place wana poto ya loka ba barumbu ba komina kinya non partout au lokelanga okozwanga soki na village malela esika village nata na biso malela na kata Brazzaville ba Brazzaville nyonso la village pe moi qui makasi oya ngone kuna kise uta otesi biti bono kuna ne kisa ba dolesi ba bébé ba oyo kuna ne makamozali parce que maman nde mutazaki nkumu ya kuna de maman na bino ndaza pena mokonzi ya kuna chef coutumier maman ne mutatikela na pouvoir mais ngana moka ko ba village tout ça naza ko yebana ya ona kitina poto naza ona sur place est-ce que ebi ke ba roga na pena ba Brazzaville ba grangolo ba ngo ça ba petit ako utakuna ti ako ta pana biso kuna ayo zo makama pa roga ko ta pana bino roga kina ba poto ba roga ba niveau so ya ba pouvoir na poto obiteke musique folklore et betano makasi par rapport que tout ça la gaming ancestrale beaucoup c'est roka kota pa na bino akotaka vous voyez aebop oui aibingai mais nako dénoncer ni nazo pa na ngai OK parce que nazo déjà makambo za secret te lobano ozote mais azo déjà bon azo makambo belé parce que a respecter ka ibe que non nazo moyindo fona ça l'ancestral na ngai nazo makibande comme ça belé baza na mboka libanda a souffrir par rapport à l'ancestral na été so yebi connaissance ancestrale na yo ozala avantagé ya ko sala nyonso za ngo posa yo makila te non pouvoir na biso moko na singo makila ni na osenga yo mais symbole tena mutu eza symbole ya rouge mais ça chapeau ya benga yipo eza chapeau et puis ça connaissance eza lo ke mutu na montre na chata noir à terre rouge non cha eza couleur eza symbolique te ya signe moko te côté rouge eza boyo c'est rouge eza makila non rouge eza pona kaka couleur yango na lati parce que yango ne ba mbiekelanga yango ne ba tikelanga pouvoir na chapeau pesa connaissance na ndwenga ya kosala ona kosala c'est ça parce que ndebo tambola pena boye une question de curiosité parce que monde est à la biso au moni ba tuneti ba Teams Kabengele avenue des immeubles ba Kenny Mbumba arme lourd ba Dani Chalo chinois congolais ba la biso et puis ba Didier Boutu Obiye ba ya Willy Musheni Code mboka ba mama Emilie Nzemba ya tous pepele ya Mbeto le puis Junior Yombo ba ya Jamal Mukuna papa confort papa social na Londres ba la biso ba notier congolais français américain triple nationalité ba ya Willy Pensene ba champion adol ba la biso ndeko tambola boye tu es trop sûr que on sala intouchable PR bon non simbangai parce que na ba document nyonso makamu na salaka t'es intouchable par rapport mon tout père oyelo na balo yenge boza dia trop sûr na bon exact que premièrement d'abord pour mon temps na ko mekanga akobanga mais na très jeune angela pe mutako mekanga mais soki na bunzi mutona akufa pona bito kukao na bito kukao de beta na ba kukao mais ça non ancestral na bito kukao quoi ici parce que na bito test dans les vides moi non type pas mekanga mingi yo na ba test dans les vides na ko beta yo ngo bilo ba katcher c'était katcher les arabager les arabager o nga skoni ya solo ba katcher ezaka ya ba fence kaka ndene na pe bo beta papa na démonstration na kwei no ko ya te wana ngananti wana ngapelate atuka dende no vandi pe abo beta pe papa na kwei ti muto ko meka ngai tongo pesa kanda tongo zo nja sima faut il faut kimaka mais zo ata de 100 mètres aux amena beto kukao so ben de ko posa zo kise ko bunda oza kache oza boxer mettre de là za awa oza na pouvoir ya beaucoup na biso moko ancestral tongo contacter ngai yeba ke non ba catch no zo bunda ou box no zo bunda oza judoka oza force na epa na ngai na peso kukao au mouvement moko spécial
mouvement est facile, bah toi bête, mais on mouvement sur bête au montant dans la sauter, on gagne automatiquement, on est mon bakukao, c'est ça. Parce que Gabon qui est dans le cadre de tourisme. Non, on a préféré que ça la misala, monto union soit contacté ngai, na ça la musane sur place. OK. Parce qu'avant na Gabon, ça semble moins difficile pour batami kilio qui mais na ba document nyonso. OK. Un maître ou un supérieur faut la capacité, on a déjà na ba moyen. Il y a des gens qui vont dire non, tant on bengi homme spirituel quand ngabo mettre de la ayene pour azobiso autre ça non, aux autres côté. Yo no ya ponga na sunga yo, ni yo piangai. Na sala musala na senga récompense au respecter ba directive na pesa yo, na pesa aux anango pour ça comme ça et sunga yo. Pas tellement que na zo moins 100 € zanango parce que yo on a poté au souffrir. Parce que ni on a reçoit yo. Il y a plusieurs solutions. Merci beaucoup. Lui, il s'appelle Maître Adélard, 3600 fois maître. Donc, c'est un homme spirituel, j'allais dire. Il vient de la République du Congo, Brazzaville. Il est à Kinshasa, raison pour laquelle na yambi na clé.com pour que tu me un peu décortiquer parce que tu as un chapeau, mais quand je vois ça, franchement, je peux ça une image Moroyamawa. C'est un cercueil magique. Cercueil magique. Cercueil magique. De bolongo na porte-monnaie magique, vous continuez à cercueil magique. C'est la même chose. Portefeuille magique. Oh, utilité dans les années. Roi nango eza et ça la séance nyonso ya mutu makamu so na poso kozwa na kosenga na kati ya cercueil et ces produits awa ndesima yo zui transfert na yo ya makamu so zango besoin cercueil o mutu ko saela yo parce que na tikimpungu na mo ba charge te yango ndena yena oyo soki omona pe mutu ya Brazzaville azo makamu pesela yete par rapport que bisintu asala te na nzela parce que za mai notant utu tant zuma makamu fona peso ba prière au sana kati ya mai avocat ya boye on na zaboye ngamo na zana sur place ata ye Brazzaville pa na ngote mettre so na Brazza na zuma makamu na zongi boye esa na ngate na beli boma izaka par rapport bisika o bokota ba pesa mino ba bisintu te ou ba séance te osala justement eza question pe na ngala poser parce que moni batumi babangi la bino ki sa Brazza trop de liboma non trop de liboma par rapport que zo mona makamu be na suka na ngo liboma non na kuna na Brazzaville tant zuma makamu ozana kuna sur place e osala yo tant ngo yabo okati maiti mai ne ya katikati mai wana fona sala lien. OK, il y a dérive. Na kosala ke noso komi esika boye na mai okomona bacha ba coalition moko zwa boaka likazo leka boye zwa boaka bona peso biloko boaka tango ya bokati na pouvoir parce que bato quand non na cercle magique donc là boye eza vitala c'est là une question toko mana pena fo fongola ngo oui au monte par rapport ningo lobby et go bangisa bato parce que nyonso ze uta par rapport à travail au sana kata cercle c'est que mutu wana pe arozonga kaka a non, à cause de la cercueil, cercueil za pona ngai à rapport na gana danger na bino nyonso. Makambo oyo boye pa na ngai. Okufa na yo, okufa liwono normal. Longo nzamba mona na kate, nzamba bengisi yo parce que mokeli ya mokili amona na te. Mais batu basambela ye kaka. Mais ça ndenge moke batu pe bakoma basambela ngalo nga azomona na sa ba miracle o batu bazomona. Sko yango ngofongola ngo nini na kati. Non, eloko ezate, séance yango na yango. Eza vide. Cercueil o eza vide. Yango eza vide. Wana bende ontina suka. Yango eza na suka eza vide yango. OK. Cercueil magique eza vide. Ce que nous ça na onsuni. Rôle na onde yeli aga pour expliquer que non ça la montu na kati. Non, na ko dénoncer batu lolenge esalelaka ou ko lakisa batu ndenge e produiraka. Tokol mona neti nini siko ngo saela biso comme ça. Yo moko okosenga pe oyo za ngo posa na saela yo. Tenga pe na préféré ça la posa na yo. Na sala posa na yo. Pas dans le mauvais sens parce que ngala golo ba salabo yo mo flo pour préparer o yozo loba ou par rapport ya domaine na yo oza expérimenter donc comprendre que o yo lobi wana eza o yo salama awa bon mokile salama na liloba bakoko ngani batu ko saela nga makamu na sala sur place na sala séance on nous na pour recevoir yango kaka ntumwa mukoma kungena mungambia ko ngikitsa ngena quand c'est quoi kungizidi qu'il vaut mukisalo quand c'est kaka kanu fu esantoniko non tongi dira umangi fetsa dela qu'il vaut ntoni kaikala ko yetu kuna ngambo ya Brazzaville kintuwa dingina yeyeno mankulu nzengi sinzadi ya nene quand c'est quoi kuntwala ngambo ya kitsa ngena non tongi dira umfetsa dela nuntwa disa poste magique. Et là, on a na kati zate
séance na ngeza kana ngocha so inangai pour na produit nga onyo so na ngo besoin. Ok, d'accord. Christivi Songo Benda Eko Abwagi Soy na Kati, il envoie la démonstration des spectacles sur Clébo.com en exclusivité de la nation Tonton Manamanga Pichu Boss Lady la française Franklin Massiala Clébo.com. Il y a Willy Mouché Nico Damboga Mama Emeline Zembaya Gauthier Mascotte, l'homme des grands événements. Merci Jean-Paul Welly de London. Il y a Madame Merveline Maman Kenaya Foule et Luki sous chinois noir. Mais c'est le président. Nixon Boutique, joyeux anniversaire à toi. Nixon Boutique, merci à toi. En exclusivité, les billets de dollars. Franchement, la démonstration sur clébois.com. Vous avez tous compris ce que cet homme spirituel a dit et puis il a fait. Il a juste jeté la salive et puis Soyi et Balouki Mbongo. Ah bon? Badola, ya Marie-Hélène Linongi Mama, Didier Bouchou Obi et les mineurs, au Monimbongo. Démonstration, Bomonagi cercueil, Zalagi vide. Et puis, nous avons aussi la télé, $, ba coupure, ba billet, ba $20. Depuis Ebandaki Kobima, et aussi la thé. Nixon Boutique, la bière de Lix, la grande moisson. Ya Jamal Moukouna, papa confort, papa social, ya Jamal Moukouna. Démonstration, ya ba $. Franchement, de la nation Pichumanga boss lady Franklin Massiala, comprenez? Oyo nyoso mbongo. Et puis, franchement, qui est un leader américain? Il y a Willy PC, le champion Adolmo contre La Rochelle. Il y a Willy PC, il y a Gauthier Mascotte. Isaac Parker, Fondation Isaac Parker, prêt pour aider les enfants. Isaac Parker, Fondation Isaac Parker. Frère Chalana Maketa Nakati à ville à Nebraska aux États-Unis. Frère Chalana Maketa Nakati à ville à Nebraska aux États-Unis. Et Lucas Kashmani, il y a Madame Mamissa et puis Jean-Paul Welly de London. Frère Adélard, 3600 fois mètre. Non, kobanga te eza musala ongana salaka pona uti musika mbongo uti mbongo uti à partir du monde invisible na kati ya banque centrale ya na niveau ya temple du savoir bisika no so banque centrale ezali recevoir makambo non na ibi yango te na kati ya fortune de pouvoir na biso ya libota. OK. On se met na kati ya Brazzaville. Ça est mangeable hein? Non. Est-ce que ça va faire bien? Non, oko simba oza libre. Les années ya inconvénient. Yo simba piangai. Pour surtout à la sensibilité. Pesa na moko kana tala. Ah, mais au dollar à solo tibet. Kasi mbongo oyo mutu pe kozwa epa nanga ekozalaka ya solo. De robima ya oyo fois plus que oyo. Kasi fois plus que oyo. Est-ce que ça va combien boy? Bon, banque lelo na sengi boy na prière mon na salaki et puis senga mbongo moko faut ko compter yango. Na ko compter yango nesi moto ba montant nango. Donc na sengi mécanisme moko e bimisanga kaka mbongo. Montate donc tant que bimane c'est mon temps mon aboye rosa taba 3000 $4000 hein. Bon na évité mais na rosa la séance on pena des points dans ça rosa taba $4000 ba $4000 parce que mbongo oyo ekozonga lisusu to etikali yayo bon na kozongisa ou ekotikala pe ezaka ese dépendre pas na ngai c'est bon la patron hein. Bon on a homme spirituel na pauvre. Nous avons pas trop dans ma case pour ça dans ma cambo. Non mon mission chaque jour non ça il a parce que la condition de nos maîtres a mis c'est là bas donc même non chaque jour mission non ça il a on saute aller comme si on a craqué
aux hommes milliardaires. Non, on a ça dans mon mais c'est un gars pour maintenant c'est dans mon émission il y a qui si a beaucoup qu'on a vu son mot ya makambo ya ngamona ça. Ya tout monde ba tout ba immeuble ba boy na boy. Ça mambo ndé. Makambo ka gande ngamo pe na zinga immeuble était à partir à Brazzaville. Oh, peine qu'on dit na pas ça na immeuble. Oui, ezali. Et l'intimité. L'intimité. Est-ce que ce sont voyage partout? Na oya pe Brazzaville bu na surprendre yo. Non, on a préféré que tu voyages à lobby parce que dans un lobby. Oh! On a préféré que tu voyages à lobby ou comme sur place sur le terrain. Na Brazzaville. Na Brazzaville, ou yo ça dans mon salle na. Est-ce que vous permettre rien à promettre battre que Brazzaville? Promettre bango. Fidèles internautes, binomo boyoki à lobby à ça ba immeuble na Brazzaville. Nana journaliste d'investigation, on attend là partout. Je préférerais na comme à Brazzaville na caméraman. Tola qui sabino parce que au moni batongo bino bomo juger bango non basa batalo kuta ba charlatan. Mais exception ça a été. Na supposé. Na tiango entre parenthèses, on va y aller et puis to la no ba image. Ngana préféré ba image lo ba na place nango. To meka un peu au sale logo mo boy to moni yango ngai ensemble na bino naza logo la témoin na bino mais bino bo tena na bilili to katité. Au coupé, au to monté, en exclusivité, tout le monde paquet à $1 et bimi. Tout ça pour vous dire que, ma réalité, ça n'a pas kilo. Alors, na yoka qui paie mon nokomo solo bana. Oui. Wa mnoni. Moza mon nokonabiso ya Brazzaville. yango nde naloba parce que nabela bakoko na na monoko na biso ke wa toucher mbongo en tout cas mabela e non mabela te na bani bakoko na nga bosalela nga makambo na osenga envers bino opesa nga solution dans 2 heures au moins de 2 heures d'ita bakoko na ngai ndenge na zabo boyo kisanga sonité na zana mboka mupaya na mboka mupaya yango na basailinga makambo yo po bakoyo kisanga sonité. Merci tomo chité non parce que la télé c'est le temps. Par rapport à la spécialité dans yo concrète. Oui. Monde des hôtels yo, tu es en face de ma caméra. Oui. Mais quand un peu ko expliciter biso aux fort na ba point ni ou ezaki mutu soit yé vers yo azalaka décité au salakango avec facilité. Naza homme spirituel na bande les soso pour voir où ezaki biso morel bota. Naza limité té. Naza te jouer que au poste 9 ka betaka non. Na 10 na yamba na ngapé. Na betela ngapé na 7, na betela na 11, na 10. Na médiateur ya terrain no ngani na contrôler terrain nyonso. Na repese be passe mutu mo chebi. On a 10 sur place. Au tenara limité ko saka démonstration ya mbongo non. Bande ko musupe baza ba contractant baza na besoin mbongo té. Mais je crois que bato ba contractant mingi baza na besoin ba recevoir ba portefeuille magique, ba trousse magique, ozo connaissance ya ndwenga et oye ba pouvoir ancestral na bino nini pour na koto en coalition na ba ancêtre na yo okoma contact na bango oso na bango pour ba salela kayo pour les mako souffrir pour nga ona salela ba ancêtre na ba salela ngo et pour na salela ngo pa na yo eza facilement zota contact ndenge za boye sobi okende partout ba barrière za okangama okende pour que osunga moto so na salela voyage ancestral na voyager par esprit 2 heures de temps na comme ici kozali bomona na mutubo na moyena mutubo so bomonte na koma se place pas na zoloba mais ozo mona ngate OK non ça la tabongo peut-être so boye mo maître na pour son na mona bu na bimelo okima okufa pe na émotion. On a préféré ou ya kolinga na ya epa na ye ou yo père za na poso bengi sanga profiter pe cette numéro de téléphone mon numéro na ngeza ya sika ya bino awa eza plus de 143 zonga moi je préférerais numéro au mutaro bengo ba WhatsApp bo soli tout pe numéro na ça c'est un roaming roaming OK d'accord ça roaming très bien roaming numéro na Brazzaville na longo mzuma so bonne non comme c'est roaming c'est pas un problème eza plus 243 85 00 81 792 plus 243 85 00 81 792 plus 243 85 00 81 792 numéro nanga privé ngwana ekanga makate ke la soit les robin ngai okozwa ngai c'est ça na clôturer na yo zana bato ko pesa mbote parce que monde des autres là on a remercié kaka ba ancêtre na ngai na lingi ba yokisinga sonité na mboka mupaya matondo ko ina makulu bano. Merci beaucoup, là c'était vraiment l'essentiel, ensemble avec Maître Adela, vous avez compris et vous avez tous vu tout ce qu'il a fait tout au long de cette grande émission. En tout cas, merci, c'était l'exclusivité sur clebois.com. Merci à tous mes différents partenaires, puis tous les téléspectateurs de clebois.com. Merci à vous pour votre attention particulière, ça n'est fini. Merci mon patron de la nation Tonton Malamanga, puis tu bosses Lady la Française et puis Franklin Marcella Grand Prêtre. Merci et Christy Vissongo parce que la réalisation de cette émission est assurée par toi.
Je vous retrouve dans un autre prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir. Bye bye. Merci.